Baby grâce à lolendo moko. Au moins lolendo ya ba lolendo. On dirait mutu mo akola na vie bien. Toi akoli na orgueil ezara bato bakola na vie mbongo, bana baya bakoli na vie moko ya luxe. Grâce akoli muta pasi ka alora babiso. Famille sans griffe. Bato mususu place aza star, so akomi ba olengela star na biso akomi si yango place aroya osala suki ofele. Ya supériorité na ki leadership ba botamaka bakoma yango te. Yango moninga na vie na sara effort na linga te ba master ba médecin ngelo ke boma ba master na biso wana ba linga gratuité trop. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène moko. Sarato TV. Vous abonnez. Vous m'avez contrat dans l'Aïe. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, nous sommes dans le monde entier. Tous abonnés. Na Sarato TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous. Voilà, bienvenue sur Saratola TV. Bon début de la semaine. Na bani réunion so bakolanda biso na Saratola. Bonjour, pe bonsoir. Tongo elamu, poko elamu, midi elamu, et bandeli ya semaine ya poso elamu vraiment. Na ba réunion so bakolanda biso na Saratola TV. Merci na ba abonné na biso pour la confiance et fidélité. Bo pese biso na musala auto ko sala rabino na rabino sa rabino. Mona musala na bino yo pour le mukendi mona soka ba mukendi nyonso. Émission bandi bokota. Bo s'abonner, bo aimer, bo partager et bo liker pe vidéo. Émission na bino bolinga mingi vérité lelo na royambela bino azali moko ya ba journaliste Mbinga Zor de la presse et même mukolo mo lelo aza bébé. Lelo aza vraiment bébé makamto ke ni makambo likolo ezate oyebi bébé ayebi na koloba te mais parce que bébé on a na plateau elle va déjà bien, bébé moko bien, vraiment lelo eza mukolo na ye, c'est-à-dire que émission vraiment ezaka muke to yembi, muke borozo ba ambiance lelo ya
anniversaire en pleine émission. Merci à l'équipe technique, bon délivre, bon séquier. Merci à l'ingénieur Ars de la caméra. Merci à l'ingénieur 15. Voilà, ils ont bon technicien, il y a Sarato la TV. Merci à CG, Jonathan qui vous a dit amis Bali, Limbondo, pour nous informer, bino déjà, bande Rognoso, Nyonso ba na ba province, batu bazana ba province, batu balinga musique na ba province. Aux en a besoin au bengisa orchestre Diego Milito musique et ya ko beta na province na bino, contacter biso na minute déjà ba porte ça déjà grande ouvert pour na ba activité tout ya makambo Italie province déjà dimanche tozaki na Kasangulu kaka na cadre ya hotel ba place to ko beta vraiment et ça là qui vraiment kitoko to ya mama qui bien na bandeko nyonso ya Kasangulu to pesi bino mambote déjà bobonga maka déjà Diego Milito a Rosala on a pour ko sepelisa bino vraiment c'est-à-dire bino bolinga pe musique chaque samedi chez Joli wana boya ebele bokoyoka musique ya kitoko na ebisi bino samedi za vraiment dégâts na ebisi yo mututu a sepela ki jeune a sepeli papa sepeli c'est-à-dire époque tout c'est-à-dire mututu a sepela ki vraiment émission na bino ya mokolo mo lelo to sala on net mais ça na ko sala analyse moko ya mukie tozaka na des sujets ya pamba des sujets na na lobela makambo ya Ifet Kalombona Karine Mokonzi to lobela pe makambo ya Grâce Tembo par rapport à Mambolé na libala na ye mais te koyoka ba voix sebimi joyeux anniversaire na yo Léonard Tamboué ingénieur architecte balobi abotami pe mokolo mo lelo balobi bandeko tout o babotami pe mokolo mo lelo to tombeli bino ba mbotama elamu na bino voilà ingénieur artiste ceux qui ont même langage na ngai okofungola nga plateau na nga bandeko ba découvrir maman Sarah bonjour. Bonjour Paulin Mukendi. Bonne santé. Ouais, santé, ça va très bien par la grâce de Dieu. Oui, bi gande na bandanga déjà na ba frère nanga. Et na ba non na nzembo, lo na ba na nzembo. Lo ba na nzembo. Qui a pas de problème. Ngana na bombi ya. Elelo na kanisi o mingi mama. Vraiment. Bonjour anniversaire nanga ekomi pene. Ba invité bakolia bakomela masanga. Dis-moi pe sanga mawa. Vraiment déjà j'espère qu'il va tout bana bandaku ba yepé ba kotama mukolo mo lelo ba sepeli déjà vraiment. Tu n'es plus mais je sens que tu es là. Car ta présence est gravée dans ma mémoire. Aucun jour je t'oublierai maman. En tout cas, journée nanga lelo na dédié ango vraiment na ma pauvre mère. Que son âme repose en paix. Donc na fêtera pena anniversaire nanga te. Na fêtera ngo penza te et zara jour moko ya regret, ya tristesse pour nanga. Na kansara peut-être faki maman nanga za na envie. Pour nanga na monara nzamba zoaye avant ma case. Avant. So ezala ba choc ebele na kuta na on a vie. Na kana choc moko ka o na obosa na TV na nga mobimbelongo nga te na lelati lelo. Izaka ka liwa mama na nga. Vraiment. Donc voilà. Moli monepe manakinya. Joyeux anniversaire na batu nyonso tu babotama mokolo moko na nga lelo le 8 novembre na profiter na pesi joyeux anniversaire na bata novembre o na yebi na monaki noko na biso ko fax. Joyeux anniversaire na yo na bosani vidéo na ote. Joyeux anniversaire pe na Karine Mokondi le 6 ko fax pe le 6 nga le 8. Donc ba joyeux anniversaire na ba tout ba botama na mois de novembre. Ba sponsor na ngai balobi Azir. Oh il faut na beta ko na ba sponsor na ngai. Ah oui pour lelo na botama lelo. Na botama lelo bayi balingaka Sarato la to fête nanga ya anniversaire nanga na partage ngo na bayi o bana balabala kaka na botama lelo mutu nyonso to na besoin pesanga champagne akabelanga asombelanga soki nini en tout cas au sali yango parce que et permettre nga tati fin ya semaine na ke kotala borfelin donc na kabolaka esengo nanga na bandeko nanga oyo natika bango na balabala. Alors na beleli ba sponsor nanga Azir. Na beleli Majabu Gospel anniversaire ya Sarato la nabino. Maman Nicole Malonga toza awatai anniversaire ya moi nabino Sarato la.
et pourquoi pas pe na bayanga o basutenanga du jour au jour balemba ngate Amelia Mweba la private de Orlando Domingos c'est mon jour maman na yebi ke nga donc ndebi soto alelo le 8 yelo binde tozaki le 8 a souhaitenga déjà mon jour maman na ozela maman Gina Amatou ma papa Aaron Amatou le prince de Dubaï maman c'est mon jour et ça papa na ozela c'est mon jour en tout cas groupe WhatsApp nanga mobimba batunyo stu bolinganga pour soutenir nga financièrement physiquement spirituellement en tout cas moi bakuku na téléphone et ça nga bien moi tu es kepe et ça nga bien moi code na ki partager na bandeko na ngai au baza bongo ba orpheline lokwanga donc un grand merci pe na yo pour les nous yambinga na plateau na yo merci beaucoup à papa Diego Milito l'homme selon mon cœur un grand merci à toi un grand merci à mes enfants aussi un grand merci à ma famille mon équipe technique un grand merci Nabino un grand merci na Yeme Kolonzambe apesi au souffle de vie merci encore pour un plus pendant un an de plus dans ma vie. Donc, en tout cas, Kozanga yo ya pasi. Kozanga nzambe na vie ya pasi. Donc voilà, merci beaucoup. Merci na bandeko nyonso tout pour commenter wana, bolanda nga pe na privé, bokomelinga moi joyeux anniversaire en tout cas. Et ça va bien. Et que ça là vraiment bien mais maman Sarah avant de côté na makambo nyonso et ils en a quelques personnes tobani ba technicien ya Sarato la TV baza invisible ba yemba na langue différente zambi na ngai possible chose universelle na Swahili na lingida ukapa joyeux anniversaire bon livre c'est baza besoin na côté qui comme ayembela nga joyeux anniversaire na mboka na ba commenter bon livre c'est que alembila nga ya français na posta na yo alembi joyeux anniversaire en français alembi joyeux anniversaire à lingala na lembi nga na luka ya kimongo ya chiluba ya kikongo ya kiswahili na lingi na nga ba joyeux anniversaire na nga ezala mise à part oui qui fait la différence tout est KO je mbotama na lingi mbotama te oh joyeux lelo ezaka balate ozaka na ba to ba nini ba langue maternelle quoi voilà bon délivre ça va pied c'était asiboka nga ta bon délivre ça wana to ba embelo joyeux anniversaire na Kikongo asa oyemba na Swahili ngamoko pe na za na plateau oyemba la chiluba ngai mais ça on est Kimongo yemi la Kimongo ngape na yebi ils vraiment bon ils langue na biso hein toke otama ete te lingala te to baina na Kikongo mutukulu ya bote c'est comme ça on remplace na yebi na lungu obi na yebi na te na yebi na osala vidéo bon tout ça on va boy boza invisible baza toke va oya yoka loko lingala te mutugulu wa mote mutugulu wa mote mutugulu wa mote masala mutugulu wa mote vraiment voilà qui Kikongo bon livre de Kikongo le mot la charge Swahili la Swahili boyoka kuzaliwa mzuri wa mzuri kuzaliwa mzuri mama Sarah kuzaliwa mzuri vraiment baba toto katanga Maniema Kindu Goma papa etikali nga moto est-ce que mamba yembio eza solo nati na bande na makata bakolo na bibo de Goma bazana déjà bazaka temba voilà et comme siko tourna nga moko amno mboka na chiluba siko dile di bwa dimpe dile di bwa dimpe dile di bwa dimpe mama Sarah dile di bwa dimpe vraiment il y a une amno mona nga siko
il faut la isala maloba naluka mutaela ngata na kimongo kimongo ngai naolela ngo mabe naneka kitete la pe ezala bien baete bosunga biso de swahili to atala ba commentaire donc mutu nyonso bokomela na binunga joyeux anniversaire na lembi na mnoka mboka kaka voilà namona bato bana poto eski ba kumango ndisiko likambo so bakomi te basengaka bavoice wana siko basalaka système ka ya joyeux anniversaire kaka po soki toyebi moto akoma joyeux anniversaire na mnoka mboka na ayebi mnoka mboka te vraiment place problème mpe eza siko wana vraiment ars na sa esalinga bien bato tokatanga basetrouve j'espère motutu awa asetrouve na langue na ye vraiment bao bayebi mpe te basuta ya oyeba voilà tokoti sikoyo na makambo etali makambo ya analyse na biso mama Sarah tozonga na mwa nsima comment dimanche elekaki ndenge nini chez yo ouais dimanche ça a été tozali na Kasangulu moi week-end par rapport il y a kit vraiment donc les canaux tellement bien des fois pesengara moi robima bima et le bilango makalunga week-end etikalaka ya bilamba kusuka bilamba na salongo te week-end eza pona ko se détendre tu as travaillé pendant toute la semaine et les samedis et les dimanches au cours dédié yango dimanche na nzambe avant midi et les après-midi au luki moyen au se détendre donc eza kozanga polin kozanga tokomisa samedi lokola journée moya salongo donc poso makokeza samedi mutu akovanda ndako te yaya okrakise mutu na boulot de lundi à vendredi donc soupe de lundi à samedi wana kaka non il faut se détendre muke alors tokendaki komona mpe na makambo mosusu mokili mosusu ville mosusu na province et voilà esala biso ka bien donc ça a été vraiment ezalaki vraiment kitoko nga moko mpe nazalaki wana na kese trouve mai moko eza na ezali combien de mètres si je crois bien mai wana eza na 80 mètres profondeur nango vraiment ezalaki kitoko voilà tokota sikoyo na analyse na biso mama Sarah j'espère que makambo ya libala ya Grâce Tembo tomeka kolobalobela yango trop nazali koinsiste kana eloko moko moi libala mama Sarah libala oyo kozala eza makambo ezoleka eza base tomekaki vraiment kozala na précision nango te mais tolali tolamuki ndeko na biso grâce ya annoncer biso ke non makambo to wana ezali kolobama ezalaki nango base nayebi te impression ekozala nini par rapport ntango oyokaki omonaki apostaki mwa nini wana. Merci Paulin pour la question. Buzz, c'est plus grave. C'est plus grave et c'est décevant. Et là, ici, niveau peut-être, il y a cerveau à mon balai. Et là, ici, comportement est jonae. Et là, ici, il y a immaturité. Nakati. Parce que un homme respectueux, je ne pense même pas que Papa Diego a comme un niveau tout ça là naie Bézia bongo. Ce qui est arrivé peut-être un jour, c'est-à-dire et cause à la séparation. Mais dans le cerveau ya Diego, je ne pense pas que problème aussi lesquels lié mutu ou soit peto kabwani ya solo à koya na on a réseaux sociaux. Je ne pense pas. Preuve en est que Bomona Mama Bananae, elle a fait deux émissions, des émissions Nabana et Atam Kolomote Diego a salé les droits de réponse. C'est-à-dire, ça dépend des hommes, ça dépend de caractère et de mentalité. Alors, peut-être ce qui est vrai, on allait comprendre que la moutou et ça parmi les défauts parce que chacun de nous a ses défauts. Nga na ba défaut nanga. Yo ana ba défaut na yo. Batu bota biso pe ba na ba défaut na bango. Alors peut-être on allait comprendre que ça peut parmi les défauts na ye. Et moi ça peut ça ka conseil. Alors c'est plus grave. Koyeba que ce n'est pas un défaut. Ils ont RRT, mais ils ont buzz. Oh! Bah, homme responsable peut pas comment ça buzz, hein? Yango likambo ko tungisa ka non, Paulin, tout nana.
Donc buzz et comment on a ba homme responsable. Nga yeba que buzz déjà pour na biso ba blogueuse, ba youtuber, ba musicien, ba comédien, voilà. Et quand tu prépares ou tu crées un buzz comme ça, parce que vous s'attendre à quelque chose en retour. Ben, je sais pas, mais c'est Pandou. Pourquoi il a voulu créer ce buzz? Pour quelle raison? Pour quelle cause? Pour gagner quoi à la fin? Point d'interrogation. Voyons voir. Peut-être derrière ça, ils ont une marque moko ba obimisa. Ngana peut-être éviter. Donc tout à l'heure n'enge kendeme. Ils ont kokitisa. Non, il y a kokitisa. Donc buzz moko sali pona ko kokitisa réputation pe ko sali réputation ya moi sur bali na mbongo. Je ne pense pas. C'est une façon de défendre son homme, peut-être. Voilà. Pour moi, c'est une façon de défendre son homme, de protéger son foyer. Mais ils ont buzzé. Maman Sarah, tu le bien, ils ont façon de défendre mon balinaï. Mais façon de défendre mon balinaï par rapport à mon mobile et l'oba qui n'a mon onaï. Et batebeli, kokaki kondimate qui cause à la baisse. Dans la vidéo, il y a un jour, il y a au moins si a fini maman au bout. Ou à beauté là au mobile. Non mais j'ai tout simplement dit que ils ont baissé à répondre déjà. Que ils ont façon il y a défendre foyer na bango na bêtises au baï na réseaux sociaux façon de protéger son homme donc ils ont baissé. Voilà maman Sarah tous la kawana na makambi tali grâce tembo tout est koyoka mikolo yokoli kaka ba voice ko bimaka grâce tembo akotonga ba camarade na ye azomi bimisa asa supérieur na bango ekiro ya zalaka na bango na ibiti impressionné aux années par rapport ya makambo wana. Étant que humain na côté la grâceté mais étant que humain nous sommes tongaka biso tout tongaka tout le monde parle de tout le monde derrière les dos même yo peut-être na tongako kotonga eza na ba façon ka ya mabete okoza pété na epsi bon de livre et puis que problème ikolo o sa musala mabe na lobby derrière ton dos eza kotonga alors mutu tout alobara na sima mukongo ya mutu ce que bimi peut-être entre bango parce que moni pollen en temps et lelo qu'il a lelo la trahison c'est très facile. Tout le monde peut trahir tout le monde à cause d'argent, à cause de la vue, à cause de succès, à cause de la visibilité. Alors si c'est la trahison peut-être na évité entre bango ba ebani baza ba meilleur ami. Ceux qui ba moni que ba kolimbisa grâce, ba limbisie. Ceux ba moni que non grâce à tongi biso to sepel nangote to kabwana ba kabwani. Mais on a ebi parmi bango batonga na et aka grâce te bango tout. C'est bango. Depuis bazana pe bango pe batonga grâce. Peut-être il y a grâce et bimi mais ya bango no ebimité. Donc eza nango raison te we comme ma séparation entre bango parce que ba conscience na bango ba ebi ke bango pe batonga. Donc voilà. Mais maman Sarah ko vana na bandeko bango batikala ko tia yo te yo za supérieur na bango mais yo nanga mususu ko lobagité. Te même on en a grâce à ça bango amelisa bango. Ya ya supériorité na ki leadership ba botamaka ba koma ngote. Yango moninga na vie na sara effort na linga te ba master ba melisa. Ngelo ke boma ba master na biso wana ba linga gratuité trop. Nga linga ngote. Landa ba émission ya kala to swana na bango kala o mona na rappela bango ke ndenge bino tu mutasombela ngata fantate mais na sombela bino ba castel do baza ba film moko bazwaka na bango pe ba dépendaka na grâce te mais balingi vie ya gratuité pona bango ba mona ngo lokola ki yanke ke ba olekela master wana nda dépensa pona bango or eza ko kaba bokondi bino botikala na senayi ngalinga ngote kito bimi place mo boye ka bino nde bo melisa ba tout soyo melisi nga touro nga pe na melisi deuxième tour tout petite eza te ke mutu moko lobi un jour azwa audace olobake na melisa na laissa été
po tolesanaka tomelisanaka, tu comprends? Alors ti mutu azwa audace olobake naleki bango, c'est parce que asalelaka bango trop. Eza logique. Eya lorwanga master nanga mo boy asalela ngaka toke restaurant ya futi, toke place boy ya futi, tokoti boutique asomelinga bilamba yeka nda salaka te ya mais c'est clair ata na miso batu to mu ba to mona ke ya lekinga olingi obala contribuer. Voilà, mais naza inférieur. Eza tabou te Paulin, eza pas insulte te. Eza ka ke na vie bolinga blo ba gratuité te. Que alora master no mo na salon, okendaka sa ko suki gratuité. Nga mama dina sa nga suki. Na star na ya lelanga fort, ya fort. Que aibisanga bomoni yo chaque week-end yo faut changer aka suki. A comme si obligé à chaque week-end somba plante, somba perruque et puis je paye mon argent. Na futa ananga. Na linga gratuité te. Je paye. Soit ça linga suka sisi na futi et puis na futa mbongo nanga bien. Ndenge bato tu ba futaka. Te emsu na leki kuna bato ba futa normal. Kenga na star na it. Bato pona bato babona koza la star ya synonyme à gratuité. Ebele. Aosela ka ki star. Bafutela kendaku. Bafutela kendaku ndeza wana ko ke placement boy. Okoza pe mona poto moko invité yo. Ole ya bimiselo mbongo. Yop nando bandi ko lesa yo tambusi mona poto moko boy lesi yo melisi yo zongisi na flat. Au respecter yo. Webi ka ozonga penda poto avandisi bayaya petio na bo mekate ana force mais on peut on a force à malongate mais au tieka respect non en valeur au métier en valeur on comprend ce côté biso tolingaka gratuité tout le monde a le esprit ke nazana ano nanga mo boy na poto tindelanga boy sombelanga boy na mo nzena lekele en esprit. Oh, eza biloko ba gratuité la kisaka ba infériorité bato. O mukom soupe yo linka bata poto batindela ko ba code na bambongo. Yo pe mukom soupe ofandi pe aboetin. Na moni mutu moko ya français o sombele pina panya mbisi ya solo. O tinditi. Bolika bata poto ba pia biso ba pondo eza moins cher pondo eza 1000 francs, 2000, 5000. O tindi po futi pe douane keiti. Comprendre? Te bato balingi mingi gratuité. Kistar est comme un synonyme à gratuité. Or, Kistar est un mouton à l'olendo. Place où on a soba fout à 1000 francs. Tellement beau benginga de Star n'a la commission 2000. Or, batumusu sous place où à Star, soit à commis baolengela, Star na biso, à commission en place à roya au sala souk au félé. Pour à Star. Oh, et qui n'est dans cadre publicité. Ta publicité, ça cop moussous. Eza kopa muningo e business a muninga futala. Comprendre? Futala. Babenga ki oto yo sa publicité, so babenga ki yo sa publicité banga ba peso pe caché nango. Mais eza kop mususu. Yo basalo suki, olingo exploiter ki star na yo na musala muninga. Non. Gratuité bo mabiso. Pona batu tu ba ebi ke so akomi star, akomi na e na vie gratuit. Salomon bakenda ne basali suko fele ka po abwa ka bango. Ouais, c'est pas bon. Biloko ani la kisaka e dimna ramuntu. Mona mutauti pota komo kime ya senga ya linga ka to kene ba bar to melise masanga. Biso lo bito voyager ba bengisa e bisoti. Place to kende ba bengisa e biso. Metant to komi na ba carburant ezaki ya biso. To komi biso mo to bandi komi sombela bilia, to bandi komi melisa. Et puis ça a respect. Ah oui, hein. Et au moins, il peut ça valeur mouton. Tel. C'est quoi? Il y a moi à côté n'a perdre. Il y a combien? Mais il y a ça les dépenses. Et tiens on valeur. Em supposant non nango koleka ntuana teme olukika omi komisa na moi respect. Peut-être yangwa nezanga ibandeko. Nde peut-être grâce à loba ekaliki bango to bato bazo juger ke yenda leki bango abokola bango emso en réalité ba master ba bundara bango mona ba effort persona bango ba milesaka ba milatisaka mais tam so occasionnellement comme ba place mo boy grâce mta dépenser trop mais maman Sarah est-ce que c'est normal le bible mais écoute le lobby yango o epesi na gauche droite c'est makasi ya kotongati ebimi nde na kotongati
Et c'est grâce à l'équipe émission à l'obite et bien mina otonga on te découvrir. Vraiment tozara wala maman Sarah tout le monde qui concerne Bino donc on a biso moko ya mwasi Mida la Taylor a permis quelques secrets à grâce. Rebi tant a permis ba secret na ayeko yib sa grâce il fallait ozonga osenga ba camarade no pardon. Ça dit à obliger il faut aller à obliger. Tout le monde peut grâce à lui qui a sali peut voice à s'excuser na ba camarade naï pour abangi ceux qui a boyi ko sala yango mi da ça va secret na ya bosotone o ya salaka est-ce que na makambo mi da lobina o grâce à ça c'est que tu peux ça mi la raison qui est dans la vérité grâce ouais faut te passer raison au moni Paulin bilo msunet na réseaux sociaux tu ndima makambo belé facilement poto ndima ezaka na mwa babilo comment relaxa ke likambo muto oloba za solo déjà tant ndeko na moi sotanga banda osala be mission pour na grâce je me disais eko zalara ande to zalara madiembe l'actualité et monsieur lekate on a besoin fin du moment augmentation à gain olobika okoloba pour n'importe quoi monsieur bimana on a be mission par rapport à quoi animer l'émission et puis par rapport à fin du mois peu budget mata même ngana zwaki en bongo mais ton na mon commissaire ko a insisté na balave yo faut senga pardon so ete na ko bimisa vie na yo na ba preuve na ba voice na boy na ba boy bon ngana mon ka eza animation émission kaka maintenant tala boy pena mwana mai penza ko abuki ba peto ebike bebi grâce à na lolendo moko au moins lolendo ya ba lolendo on dit mutu mo akola na vie bien mais rien ngana eba mutu akoli na vie pasi azar orgueil azar na mutema mutu akoli na orgueil ezara bato bakola na vie mbongo bana baya bakoli na vie moko ya luxe mais grâce akoli muta pasi ka alora babiso famille sans griffe babiso ko to abatu mo ke famille sala griffe okola pe na vie bien ma un certain temps kaboni na famille o kaboni pe na famille o sali pe na shit bo mais to zaraba orgueilliste mais yep daza orgueilleuse na mte soka botama na ngoto soki akopia ya moto soki ndeni na ndima ki temoninga na mela mbondo que la fille a ko sala ta voice à pardon maintenant grâce à sali voice à pardon à sali ainsi dit Mida c'est-à-dire ndeko na biso na mwasi ana ba preuve na ye ndeko na biso na mwasi ana ba preuve na ye mama Sarande yango abangi na ya sambwa akokisi ma principe akokisi ba principe mama Sarah est-ce que ndeko na biso na za libanda ya mboka makambo ya grâce a koyeba ngo koma akoyeba ngo parce que kirindika de abaza ya opanzana ba regret za moi trop de part et d'autre bana ba regret bandeko wana basi bana moi ba regret c'est ce to comprendre bien kirindika mutuzo ko tekeli makambo ya grâce ya ba vérité peut-être ba betela de aba a un tout parce que ya za kawate tia yebi ba vérité mususu ya bisaki na ba live voilà c'est que ba pesi ba dès que à faire voir batuke marambutu la fille à loba qui surveille est vrai pour sengi pardon allez-y comprendre c'est apparemment c'est sa vie français bazoko sabiso c'est sa vie Paulin moi aussi je fais ma vie moi aussi je fais ma vie donc mutna mutaebi dina luka na réseaux sociaux mutna mutaebi elo ni na olinga sala na réseaux sociaux mutu nyonso aza libre de faire ce qu'il veut voilà nga on a ebika pona mwasi eza ko garder personnalité na ko garder valeur na kombo ya kibo mwasi ya femme voilà merci maman Sarah tozaka wana to ko bana ba analyse na biso mikolo elekaki ezaki benda simba iyo ndenge balobaka yango na langage ya kikino Karine Mokonzi Yvette Kalombo mais edozaki nango mais lelo oyo Karine Mokonzi na bana na liboso masara oyebiki basala ki setup ya Karine Mokonzi na ebité ceux qui otalaki yango monotonie vraiment
mais tout le monde a idée bandi balobela yango trop monotonie ya inti toloba yango vraiment toleka yango après ndenge ba publier ki ndeko na biso ya mwasi ezaki jour anniversaire na ye fiancé nazalaki wana muka ndenge ezalaka moi surprise pas moi bague ya fiançailles il a tami moi bis et puis sami mais na ngambu ya ndeko na biso ya mwasi Yvette Kalombo vraiment esalaki moi pasi na bandeko nyonso bazakota live wana akofinga Karine Mokonzi pour rien na ibiti etalinga te toza na YouTube. Chacun portera sa propre charge. Maman Sarah, au CP la bénédiction moninga te. Bénédiction ya nani? Par exemple, tenant ya mutu nyonso ya Karine Mokonzi. Mais posez question bien. Ni ne salamaki. Eza pona bague à fiançailles. Bague à fiançailles. Posez question bien voilà. Colin. Eza bague à fiançailles. Voilà. Nde luki nyonso oyo. Et comme ko luka Yvette Kalombo bana kofinga Karine Mokonzi na yibiti alobi ke bazo alobi eza zuwa. Na yibiti. Ce qui etali na nga te mais nga na yebi que eloko bien ba encourageaka ya mabe balobela yango te alors nga ta mutu na solisaki te sora sali likamba bien j'encourage grâce to solarateur jour libala tanga balaki j'ai encouragé voilà nga na encourageaka mamba bien surtout mambo ya difficile parce que libala ya pasi mibali ba ebele mais mobali mo pendaki azwa yo andima ko s'afficher na yo fia YouTube fia ba problème fia mafinga ya ba sorte tout ezali panangu bate alors lokezara facilité pour na biso ba fia média so ekomeli ndeko moko bongo j'encourage so ekomeli pe Yvette je vais encourager yango moninga na encourager Karine na ba ki félicitations tout le monde yo pour poster qui voilà mais ndeko na biso ya mwasi alobi ils ont un bien mais comme ça ngoti na suka poto ndima ouais comme ça ngoti na suka eza problème te ye moko alobai kana vidéo wana babala et deux fois divorce ye pas comme si na suka te ho juger batunde ni ozanzambe te non il y a le but déjà tout à ça là déjà kasi au sala babali yo to zi chance au latina ba anon deux fois et pourquoi tu lui as divorcé tous les deux fois wana yo po komiti na suka te mais yo zo lingwa imposer baninga ba komati na suka pourquoi ngana on préférer 1000 fois vie à Karine babali était ata bimina makangu 100 dans la vie ce que simbité koyoka rasonité ke ba mono kabwani na mutu fotika tu risques de mourir bible loba ngo ko c'est la hypocrisie te o mona pina ke libala ngana ezo simbate na kwa hésite na continuer na ngate ya na okata avant que ba mabetu wana ya na okata Karine azam célibataire azaki na moi 600 mobali donc sora bimina copain mon boye ba vandi un to ba moni ke simbité c'est normal ba kabwana ka po ya za star nde amemingambo mais c'est logique et ça la mana ba vie réelle ya biso tout so moni likamo esimbité est-ce que so retourne ataye Yvette banda ba boteti lelo atanga combien de mibali o ba boyana na bango c'est beaucoup même moi c'est beaucoup donc c'est-à-dire nga na préférer 1000 fois babali na bango ngate mena kabwana na ba copain na nga ya soni ezaki babali yo deux fois la type voile à non au divorcé quelque part ezopesa moi ba louche na kati tu divorces pourquoi so yo zo divorcer parce que simba ite boyo boya Karina divorce akabwana ngani yegutu babali ete po moi sur abala on l'a dit pété il faut qu'on réfléchisse 1000 fois avant de ma divorce ouais parce que bino bosali ba procédure nyonso okondi ma divorce a facilité te mais Karine azana ya ko lala la muki pabi e katokabwani babala na te eza loka ba pena mukanda moko te ba ça la copain copine donc ce que simbi ba avancer so simbi te ba kati na bango aluki cheme a continuer vie na e a otika la bongo ta vanda sa mobali po ani azana au moins kitoko azana vie na e non hein quelque part pour Yvette en mon alora na côté la Karine mais na zone ça qui n'est na temps quand émission ne moi ça vous se contredire si kanabino kala na nga na bala deux fois au bala deux fois sko yo po suka na nzela ndeni po ya Karine pezo suka na ngona nzela au moins que quelque part au lobelo te vous appelez nda kwa libala peti voilà au loba rien yo mtoza na ba qualité o leki Karine bula Karine nyonso yo za danger mais oza pe nda kwa libala te
mais pourquoi vous critiquez baninga boza na rankine na bino boyoka na te oui to kota ngote to yebi pe suite to base na ngote mais koloba que comment na ngoti na suka ozanzambe te pochela mutu point parce que yo moko balaki defo komi na ngona suka tendeni po ya ki copinage ko boya ne senga l'état te senga to benga ba famille te mais ya yo ba famille ba vanda ki po bakabo po na okabwana. Alors vous êtes pareil muta komisi ngoti na suka zate yo po komisi ti na suka te parce que yo po katana wa femme mariée te donc muta za na ngoti na suka azate. Alors kocha batu pointe alors nga na yebisa grâce te mo koma na libala noti na suka oh nanza mbete bo sonde za na makamu panzo osale simbite bakaboy na bango eza normal so bakaboy na bango pe grâce à moi si kitoko ndabala sous te po akabana kino a continuer vinae et c'est pareil avec Yemoko et avec Karine donc on a ko lo baka yango wana oyo ko lo baka yango wana mais kaka na video wana Yvette Kalombo ko attaquer ndikone ya mwasi albi mahambu tout salama ki wana ezaki organisé par Karine Mobile ya sala taille loko moti ezapé cop ba sali po ba couvrir nini tena ndimite Karine ko luka couvrir mutakala na Karine wapi mutakala esambwa kala obomba ni non c'est faux c'est faux Karine a couvrir net ni yebsanga Paulin a couvrir net ni mitakala ne nyoso soto beti na réseaux sociaux ezana Sko, ya mabele kuta lukela ngwelo ka couvrir te. Ka onda couvrir ezane longine ya mabele zala ne longine ba couvrir ngote. Ka o epesi ka sima na e, ne to couvrir. Ça n'a pas de sens. Des fois tout ça raba analyse ya marambo eza correct. Vous comprenez ata oyina mutwango. Au moins te ke maloba o ezana ngona sens te. Pour de ana tala ide ana live kaka bande ko ne mo bazo contrôler. So Karine apesi mobile mbongo. Eza mabete. Eza mabete. Mais pour votre information, ma bala tout ça la mana Congo lelo. Moi c'est achaka mobala achaka. Mutako soki. Kalande zalaka mobala bandi na ati na Z et le kuta. Et comment moi c'est na 500 mobala na 500 babala. Siko soki pe Karine na chembongo nae. Italika ye. Ya yoni. Yonde luka ya yo ministre asalelo nyonso oza mongamba loka Karine te mutabimisela mibali mbongo. Lokwa yona nozu ministre ngote. Alors tika ko critiquer bato yo bazu ata ba bébé buchu na bango ba kosaela bango. Ya yo nini yo luka yo milliardaire. C'est simple. Ole ya roloba loba. Ozola kisaki motema no mabe na miso bato facilement boy ba tanga lecture penda ke o aza motema mabe. Pour déjà bato bandada ko c'est les ba commentaires aux jaloux boy ni pona nini eloni na ngo sali biloko bongo zo monter kizo qui s'appelle Yemoko voilà la na commentaire ndeko moko ya mobile poto suka alobi Yvette Kalombo il faut être reconnaissante na Karine Mokonzi parce que yem to apesi au vieux comme na ngolelo point ils nous continuer na finga mutu na montaye belo rayo sana réseaux sociaux ayebi et cause a peu possible ya diembeli nega Karine ndenga pe na diembela na ngaka afali a sentir que marambone za côté Karine donc a sentir que azui na nzela ya ofinga Karine autika te mais maman Sarah makamuni no Yvette Kalombo a rappelé aka bato ki nazana yo na maboko wana zala kanango baza ba meilleur ami yemo ayebi maboko wana azana nini bazala ba meilleur ami Paulin makamba ba meilleur ami bakota ngote babna ba meilleur ami do ya yebi marambo ya lobaka wana na maboko do ye na ye Karine Kande ba ye mais pourquoi marambo ko loba ngaka timbala moko to mata à l'aise parce que na YouTube to loba ndambo pour motika batna ba suspense te kasi yango na YouTube te émission par émission non vraiment voilà merci maman Sarah j'espère les deux amis kolonayo il faut tout tika yo za la l'aise penza po bato ba ko benga kayo bato ba ko souhaita kayo tozongisi na mambo anniversaire siko wande to suki na ebiti comment ekoleka oza déjà place au kinde ko fitina ba orphelin soit ba orphelin na ça ko s'organiser d'accord tala orphelinat moko a cha close na bango peut-être non que fêter na bango voilà
Vraiment, ils ont bien parce que tout le monde a banni, c'est pas qui m'a bar, boîte, ils ont. Tenga déjà na fête. Merci maman Sarah, merci vraiment pour Nathan Opesa Gibiso, éviter Tokumi Nasuka, ceux qui na union stoloba qui a évité conseil ni nokope ça na banni ko na biso ya basi oyo bozana bango même boulot. Répentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Tant ils ont ma makasi. Tout est vanité, malgré le buzz, malgré tout ça là. Mais toyi baka. Que Dieu existe. C'est ça. Dieu existe. Et puis l'enfer existe. Batu ba mona alors qu'il existera. Existera. À quoi bon? Na gagné bisenga mokili ba succès mambutu. Ay na suka na ngona boira mina enfer. Ils ont une importance. Malamu na ndambo na zwara nzamba pesa ngama $1 nazo vivre nango. Na mokola suka nzamba kanisanga ata na bokonja likolo. Vraiment. Ça. Donc, ce qui est très important, cherchons premièrement le royaume des cieux. Donc loba suka loba kaya ngwana mutu na mutaibe lo kasi yako sana YouTube. Lelo mukolo ba dédicace na yo et lelo za mukolo mbotama na yo na ebité ba remerciement na ba OP ba souhaiter yo. Merci beaucoup na batu nyonso tu bo souhaiter nga bo komeli ngai bo selinga ba voice bo yembeli ngai. En tout cas un grand merci à tout le monde, un grand merci infiniment. Merci na OP Paulin. Merci maman Sarah. Mukona botama na loba pende belete parce que na vraiment triste quoi. Merci. Nazomona déjà mais bon comprendre Aza bébé to meki ko forcer bébé à loba pour kaka message les ka vraiment merci vraiment merci à l'équipe technique, merci na bande ko nyonso bazwa ki libaku ya kolanda biso na Sarato la TV ezali na enregistrer ka analyse moko ya muke par rapport ya makambo nyonso e ko lika na réseaux sociaux. Merci na ingénieur Arthur derrière la caméra, merci na bon de livre bon seki, merci na ingénieur 15 Jonathan qui vous na nazo bobo sanate chaque samedi tous avons chez Jolie répétition à partir de 16h déjà, tu as démarré déjà, il y a eu la musique à Kitoko avec l'artiste Diego Milito, Balobi, la porte c'est déjà grande ouverte pour na bandeko tout oyo, balingi olingi bayemba yo, olingi dédicace, c'est-à-dire que déjà bientôt, bon ça maramba bien, zoya vraiment déjà moment yango yo bengaka déjà. Olingi bayemba yo olingi libanga olingi au produit artiste na province partout olinga toza déjà wana mingi na mona bandi na biso agoma mikolo bandi agoma batombuki na commentaire na aku Fabino vraiment kisangani mbujimai kananga chikapa este boza telme belé. Merci Nabino mbotika la malamu ngai Nabino to mona ni bongo mbala simana invité mususu bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.